Président Mbota trop vous avez des likonzinga oyo tchana ratsa mouvement quand on a epsaki aux a décidé quoi aux a décidé to bosser na ba ma et puis to continuer à recrutement ndenge lobaki pour to kutana ba bon chanteur wa petit tout toujours un bon animateur wa petit na biso ba yebika ndenge sali donc ndenge sali wana yomo ozomona musala ndenge sama en tout cas Mbota trop pas mère Jeannette Pigeon, puis sur Mbota trop, yubika to causer na mère Charlotte Pigeon, to causer quand na air na biso, auto solara na poésie yubika, merci à trop. Puis ça ba mai tout mbote, mais là au moins ezali ba mai tout ba osepela, bato bango ba boa kaka, ba meka pe causer na bango. Na ebité, na so mona mo ba nambe yo na tindaki wana. Ezaka po bana mai oyo tozobwaka bango kuna ba meka pe causer na ba mai pour encourager bana mai bazaka pepele. Donc yango wana vraiment mouvement ezokoba musala ezokoba kaka oza jamais ici zolamba pour les oya oyebika ndenge oloba Mbota trop. Ouais, ben à Londres, les amis de Londres, tout beau sanité, donc bonne guérison. Allez pas se réveiller. Mon président n'a Ibrahim Nzambe na nyonso ma Charlotte Pigeon na bonne sanité. Donc Patrick Chamala, il y a Nano Chimbalanga, il y a Nano Chamala. Donc tout beau sanité, les amis de Londres. Glody Mignon Bilele, Alain Nchango, Alain Massantomo, Tobo Sanité, BBC, Moussamba Maman Naomi, Karanenge Zalanga. Tobo Sanité, fidèle de Casso, Papa la Fefi, Patrick de Casso, donc les amis de Londres, toujours Nathan, Pessantan, idéologie toujours normale, tous les beaux chanteurs, tous les défenseurs, nous sommes des guerriers, Tobo Bondapona, Pessantan, Sinali Fobo, Kafou na Kafou, ah ouais, les alimentaires, Nabino, anti-flamme, Ozobini, Maman Charlotte Pigeon, Eugénie Kanga, British Moukoko, alimentaire, Nabino, et puis Claude Mijo Bilele, Kati Loi, animateur Nabino Yeyo, animateur Nabino Yeyo, que ça tango toujours Nathan. Alobi o ministère Nabino Rosike Mo Samurai. Otoyemba na Kimbala. Zola modebo basi mbongo, yandi zolanga yandi vendela simutu. Kamone ka vende kere kabi kada. Wa vraiment on a bon là chanteur de chambre les amis kako. Basala natro. Et puis Ibrahim le président na Nzambe na nyonso na Charlotte Pigeon maman. Donc mingi za biso relati na sport Jean Wilina ya surtout salon quand on est baki Charles mo na mo Cheline na nzongo vraiment basala natro. To c'est la kaka makamba mo ka sasa. Mbote belé pa mère na biso grand poète mère to benga ma Charlotte Pigeon vert na l'idée Ibrahim Nzambe na nyonso peut dire na nyonso quoi. Bambo de sous côté na pesi sous Kofia ina